En 2023, vous avez une date où vous avez une donc, total, on va juin, juillet, période où vous voulez vous bêter. Dans le stade? Oh, le stade des martyrs, c'est bon, stade des Andéni. Mouta Mbabatering fait rigoler ceci de nuances. A programmé stade des martyrs à Bokamo Biten. Pendant juin. Moi, au conseil spirituel d'Inoué Moutirba, Boutama le 30 juin. Jéwana, Jésus de nuances fait rigoler à cause de la stade des martyrs. Les leviers wana bani sur les rabattes, TV Golbake, Naïpen a Robert à stade des martyrs, faisait la base juin juillet. Et comme il m'a ma bétonine. J'avais parlé aussi pour héritier Watanab. Qui a combien à cause de la plaie Moutakoufati. Parce que nous sommes là-bas qui est total. Et les qui Moutakoufi. Je parle aussi en tant que conseiller spirituel d'Inoué Moutirba. Oh, il y a quoi Tialibaya naïe. Na bandeli libaya oyo ko tia on a beta sur le stade na juin on continue de faire rigoler tant qu'on l'a missionné on l'a makasa on bela mai on tombe dans la mabele et talio Mon atier, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo Merveille, tout le monde est abonné à la bicho, ya Congo température, chaîne à Makambo, bipaï besoin solution. Chaîne yo et la cabino obino bolukaka et puis chaîne yanani la patronne ça dit maman Rosette la fleur mère pembe mère montée passante la maman qui résonne mère solorabie mère gentil maman boboto maman mutema malamu mère par la ba moyenne aye mais mère mon respect alinga bato voilà donc pas besoin mi mbote to tomber le bino décembre. Pe bonana 2023 na kombo nzamba que la likolo na c'est Dieu suprême créateur des cieux et de la terre abingami Bouddha pe bakoko mokolo malamu merci pour nabaye bazwami susu malasika pour na kolanda conseiller spirituel Inoué Moutirba qui est spiritualiste pour être monsieur ba spiritualité ngo ezalaka nini spiritualité ezali quatre forces mai moto mabele na mopepe. Spiritualité ezali spiritisme te. Pour na bayibolo ka différence. Spiritisme ezali nini? Makambo ya mulili obo occultisme bazo pratiquer, babenga ngo spiritisme. Ezali pe mysticisme te o basango bazo pratiquer. Ezali tombeau ouverte, je m'excuse, o ba pasteur bazo pratiquer, ezali maraboutage te. Ezali magie noire, magie blanche, magie rouge te. Donc, biloko wana un magicien ezali spiritualiste et marabout et nini bo ne sotomo ba katcher ba sango ba nini tout ça. Bazo pratiquer c'est du gagner dangereux. Ça biloko ya mabe. Ba kopeso droite ba bomber le gauche et pourtant quand la spiritualité, nous devons reconnaître que nous sommes les sommes de nos ancêtres. Que mutazali sangisa ya ba kokonaye. Que mutakoki ko sibir makambo. Oyo cause ezali yete. Oyebi Esaïe 25:7. Et cela va se par les montagnes qui anéantirent les voiles qui valaient toute l'habitat de la terre, les couvertures qui couvrent toutes les nations. Bah voile, ma couverture, c'est quoi? Il y a des familles basées à seul établir. Condamnation, réclamation. Bah tu la bangolo, bah c'est pas bon, on a kouliba les athées. 5 ans, 10 ans de mariage, divorce. Il y a un commerce au avançarato, 20 000, 30 000 euros, et qui on a mon pépé. Ça dit, il y a ceux qui va promettre, il va réaliser raté. Ma balle les oya, mais aucun des moutons, à la côté, mon sous. Moutalobaki ya kozo 10 000 euros bokutani bokusha peso 100 euros à transport. Nani a se manifesta kana nzela na yo? Nani a tchela yo loi? Moi ce qui toko mimibali ba mona yo loko na koko. Masque de veillesse. Ozana siya maloba. Maloba wana nani a tchela bino degré de parents na yo zali nini? Est-ce que zali de quoi papa? Est-ce que zali de quoi maman? Est-ce que zali relation moko boye? Nani a zo réclamer bino vers chèque. Ou avança ki o mati pou. Ozongi à zéro. Ozana siya maloba. On a des problèmes ancestraux. Le seul mot a la capacité. Il y a combien de l'union ancestrale dans la famille à papa et à maman.
C'est moi, conseiller spirituel Djinoué Mouchiribara. Et je ne suis pas charlatan comme marabout, katcher, un occultiste sango comme ça, non. Je suis spiritualiste. Et je suis conseiller spirituel. Je ne suis pas un maître spirituel. Waneza biloro mike. Spiritualité, ça au-delà. La carte spiritualité, tu relies à sango, tu les katcher, tu les occultistes, tu les marabouts. Tu les nanko, parce que biso tu as la force au-delà. Nzamba que là, les colonnes sena bakoko, tu as la longo. Mais bango, bazana besprit maléfique, besprit rab, besprit impire. Baroko soro bakoko nini. Bazo bengolo besprit maléfique. Keba, obenga nani okota kawapi. Spiritualité ou spiritualiste, il faut reconnaître ma divinité tout. Dieu suprême matina na mokili. Yesu, Kimbangu, Mahomet, Babuda, Bando, ça dit mutu tout nzabatinda. Spiritualité okoko ta église nyonso tokenda ka babenga nga ba croisade no te yo 100 000 bato miracle. Mais bango bazara limité un magicien ko ken église monte au sango tonne baza limité. Voilà pour comprendre les valeurs de la spiritualité peut différence. La spiritualité okoko ma riche obomi mutute. Parce que ma propre ancêtre ne soko ba pesi ba kobotolate. Ah ba pesa ka mutu droite te ba bombe le gauche non. Soko ba pesa ki ba pesi. Mais na bango ba pesi ba bombe le mususu c'est dit gagner dangereux. O gagner mozana danger. Bon ma boy montambo na te, montasala bote keba. Na biloko wana ozali parents. Ba personne montambo na ta simba te bon soki bana basimbi. Okota ka wapi? Nazo zonga wana. Lelo confiance. Il y a peuple congolais africain. Monde entier est un pasteur. Les alliés ba marabout est un occultiste. Bato comment quand on dirait Nzamba qu'elle a li kolona se asala raté. Nzamba zo sala tena ba bazo luka ina bo soloté. Parce que Dieu n'existe pas, Dieu est. Nzamba existe au thème azali. Et là qu'on a ces existence ces en fin. Tel que nous les aimés liwe zali séparation à trois corps. Tout le monde baliwa ba musicien. Tout le monde papa na biso beve kamanga na pia sonam, tout le monde maman na biso tchala mona kei, liwe meme li biso ba être cher tellement ebelé. Liwa wana ezali séparation ya trois corps, âme, esprit na nzoto. Nzoto kendara marque. Âme ya mutazonga directement par Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Esprit na yeba roté entre paradis aux enfers, ba talisio pour paradis ngo zakanase. Ba ko talisa vidéo ya mokili, est-ce que ma bé, il est kaki to malamu liki. Ceux qui m'ont dit que réincarné, l'incarnation existe. Liwa pezali ba sorte belé. Izala muto ba bomi akoboma a commis esclave na yé na esprit na âme na yé ko appartenir na diable. Diable n'est pas Satan. Satan n'est pas Lucifer. Ils ont trois personnalités. Muto msako fili wa accident. Bou brisque. Pour ça mo kile silité akoki koko m'attacher place wana. Ba marabout ba katcher bo kiltis ba kozo ba comment utiliser a comme esprit errant. To ba zié ba tena ba temple na bango. Mais ceux qui peut avoir qui chance à muta kozo eta atika liwana komi ko benda bato. Ah ba side sel mara mingi muta libosa kufa comme attacha comme robenda bato. Wana ba sorta liwana sina lobela ki mingi. To sana ba liwo muta kufi naturellement, nzoto lembiti, molimo ebimi, amebimi. Voilà. Mais yo muto ba lié kolia, ndenge ba lié kabino chaque décembre. Bino famille beaucoup fait là kaka. Mikoloyo batu ya négativité, batu ya solo kama changer stratégie ya ko lier la batu. Mingi na décembre bazo simate ba tiki yo côté ka janvier zo ngolo, olingo pousse na février ba lier yo. Est-ce que kabili botona yo et pas ya Nzambe wa kela likolo na CP bakok? Est-ce que vous avez la protection ancestrale? Est-ce que vous avez la bolingo? Cohésion. Na Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Car on n'est pas pasteur, pas porte, pas prophète, pas le rôle de Nzambe, pas corps, pas latino, il y a plusieurs Jésus dans la Bible. Yesu bazote au nom de Jésus, au nom de quel Jésus? Est-ce que bon de là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Bah tout monsieur parole ba yende ni spirituel ça otanga Yesu, natanga Yesu te pani. Yo moninga charlatan, yo moninga muta négativité. Yesu kimbango mutu nyonso Nzamba kela likolo na se. Biso tozo reconnaître bango. Ma beba ye bato sala ba continuité ba message yo bato wana bazwa ba bebe si ba doctrine. Ya moni congolais zo souffrir. Congolais zo sala 5 à 10 ans mari, 10 ans a comme fanatique et apôtre pasteur wana. Problème moi même une église à quoi cause lango solliciter. Aseme ateki banda komituka azu solutionner. Awa ezali tikotak. Nzamba condition te. Nzamba sacrifice.
Nzambe soko sacrifier muto kina c'est tout. Yo muto sacrifier muto ba ko lia yo. To ba ko pesa condition. Exacte. Muto kina yo mbongo les esprits. Mbongo bomare big saka, mbongo lobaka mbongo yo kaka. Et que longola yo na situation parce que libende to mora libende. Pour avoir quelque chose, il faut faire toujours quelque chose. Rien n'est gratuit dans le monde. Même yemoko. Il faut s'aimer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, on beau fan de l'élio, beleli, nde ba pesa biyo. Yo lingaka ofele, ba kolia yo. Ba porte ba passer ba zoko expliquer ba tout comment faire la prière. Tozali décembre, zali ngonga le sambre. Ngoma mabota nyonso fait guma manase à Dieu suprême. Créateur des cieux et de la terre. Il faut battre ma sous-onction du Dieu suprême. Donc, comme il y a le 23 décembre, diable a quitté Kinase. Aza toujours en action. Tu le 15 mars. Barateur décembre, on janvier, février, mars. Et talio. Obo maralibota na yo bana na yo famille na yo pa ya nani. Est-ce qu'il y a bien? Le samedi, vous avez 5 étapes. Première étape, c'est la repentance, Matthieu 11, 28, 29. La Bible nous dit, venez à moi, vous, tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Dans le barango, on a koloba tibaroyoka. Oloba nanzambe. Na tonga ki na finga ki na yebi na zo mérité ko zali boso na meti a dit dans Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous, tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Voilà, ce soir, ce matin, nous sommes réunis devant toi. N'a-ba fardeau, na bishop bobo, et pitié de moi. Et quand tu fais ça avec la foi, ose croire qu'il est là. Parce que des Genève, Apocalypse, notamment dans Zambazate, dans le baron, tout là. Tout le monde croit. C'est pour ça que la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Lis Hébreux 11, verset 1 à 6. La Bible nous dit la foi, c'est la ferme assurance. Mais pour moi, la foi, c'est comme un radar. Là, ça l'engage à moi. La foi tire les grands choses qui sont élevés de venir auprès de quelqu'un qui croit au Dieu suprême qui a été décelé de la terre. On dit qu'on dit, mais qu'on bête de l'homme, là, quoi qu'on a janvier, pour ça, on a décembre. Qu'on dit, mais qu'on bête de l'homme, là, quoi qu'on a mars, et poussé en décembre. Foi moko activé. Na yemei, créateur des cieux et de la terre. Wa benga mi bout, peba koko. Yoko ni manona ba pasteur, na ba apôtre, na ba catcheur marabout, na ba kiltis, na ba sango. Sala bila kondimo sala bango. Et même yo ba 5 à 6 ans. Ozwa nini. Matin na bango kako fanda. Kaka dim. Dim wana na lobango trop. Yo mtoza itango la nangote yo kango awa. Kopesa qu'apôtre, pasteur, prophète, onani, dimute. Dimeza ya bangote. Nanda koloba pour ani dimeza ya bangote. Nako prouve yo. Fongo la Bible na électronique, to Bible normale. Tanga Deutéronome 14. Bandana 22 jusqu'à 29. Na bandeli bien. Deutéronome 14, 22 jusqu'à 29. Otala, dimeza nini. Dim ba pesa ka pasteur te. Okosoma biloko ya kolia, osomi masanga bakas, obengi fève, ofele, mulekilzela, bo koti na kati église bolie dim. Yo pesana ni dim. 50 ans ya esclavagisme ya dim. C'est l'escroquerie. O ba pasteur ba escroquer bino ba dim. Oteka ndako dim, oteka mutuko dim, na mamangu bazote dim. Tanga Deutéronome 14, 22 jusqu'à 29. À 5 ans dim c'est pasteur zela. Ozo et Koki. Faut qu'on a la Bible là. Banner de Deutéronome 14. Donc 22 jusqu'à 29. On comprend les 10 mezzanines. Parce qu'on kabino badim. Deuxième étape, il y a le sang, vous allez maculer, rendre mon tout pire. Troisième étape, ils allient Saint-Esprit. Tout ça, mon lim, mon oeil lim. Catholique, bel lim au santo. Réveil protestant, bel lim au santo. Qui est le vrai Saint-Esprit. Abonnez la bise, on va comprendre Marie, mes amis. Ma purification. Qui est le vrai Saint-Esprit? Moutoya Belali. Le vrai Saint-Esprit est à glorifier comme Mozamba qui a l'école lancé à travers lui. Il sera toujours la tête et non la queue. Et qu'on permet de la quatrième étape, il y a combat 1 Samuel 17-45. Là, comment l'histoire de David et Goliath. David dit aux Philistins,
yozo ya liboso na ngana bambeli na baboyi ngana zo ya liboso na kombo nzamba kela likolo na se nzamba Israël peuple yo fingi lelo Dieu suprême azo livrenga yo Goliath yo pe Goliath nzoto na zo livrenga mania mazamba e butuna yo ba Philistin bande kono ba rebake Israël a un Dieu. Qui est Israël aujourd'hui? C'est moi et toi. Qui est Goliath? C'est les maladies, des avantages de stabilité. Bah obstacle les choses qui sont dans la vie. Yango de Goliath. Tala. Obi David a commencé que Goliath pendant deux choses. Il y a l'immense foi qu'on y met. Armée. Foi activée par Dieu suprême. Deuxième chose, combien ça qui a été. Combien ça qui a Saoul. Et on a le corps de Saoul à 3 semaines à confronter Goliath. Yé mutamukuse keno tikala baya biloko abiti lelo bobundu te pani abi yolongwa au niveau note David abi ngana obomai ba imile ba sakani ba fingi David amoni roi bi roi permets-moi na zo boma moto yi roi bi ye mukuse ba uti na bi roi na zama na boma balio ba ours obi roi zonga moto roi bi tikala nga buto monalala le bi roi permetaki kondima ya David pe komba ya Saoul et ça qui a David était nde ça qui a longue à vaincre Goliath. Tala célibat aux anango. Tala be choc sur les plans mourés. Mi ba la bie bazo mo sikito ba okende ba ovandate. Ozana entourage ba to mbongo ba cadre ba consuminer ba sunga yote. Ba succès na ba mbongo à transport. Mo ba la ya coucher na peso ka transport. Maza capacité ko sombelo mutu kandako. A ko peso même 100 000 20 000. O mate koma wana ozana ngweza yote. Est-ce que ça lui établir? Là où tu regardes bien Isaïe 25, ça te dit, c'est par les montagnes qui est sur les vals que va tout l'habitat de la terre. Dans le Bible, voilà ma couverture. Le établi condamnation, réclamation. Il y a des familles aussi, 20 000, 30 000 euros. Et quel est mon peuple? Ma bogue toboka. De y a ceux qui m'ont atteint projet. Ou bien ceux qui m'ont créé, tout reçoit, tout reçoit et qui? Ma bogue toboka. Nani a tchala yoloa. Kebino bobo takte. To yobota kana kata lupangu na bino obala te. Combien de bano botu tata ngonge koki obala nanko. Combien de bano? Ozo so la vie na yote. Même maladi batutu bazo kufanango. Moi sida wanezo nyoko la yo appelle conseil Jini Way Muchiribara. Plus de 143 81 330 54 38. Plus de 143 81 330 54 38. Na longolo na situation zanango. Na formanté yo de loin ou de près. Application tout maléfique ba lakela yo. Moi c'est mabe mobile mabe bimana ye. O changer situation. O vivre pépé santé prospérité. O bala pe kotane sengo. Yo mobile o kemmi na ye bosali 5 à 10 à 18 ans, 20 ans. Ba botole yo kaboye. Sia ndeni. Yo komi petit sœur na ye. Po ba botole gamfa. Non. Si au cas mobali na yo bengangai, il faut zonga na nko na koma zamba kela likolo na se. Quel que soit pouvoir maléfique, o balesi to ko buka ye pasongi. Obi mutu to kushana na vio capacité ko détruire pour bon ça. Même o yo bolo bana je t'aime to lingo zo ina nko. Appelle-moi plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38. Vous avez hypertension, diabète. Vous avez cirrhose de foie, la prostate, sida, hémorroïde, malédiction femme, mari de nuit. Appel conseiller Jini Way Muchiribara. Plus de 143 81 330 54 38. Nation na situation 30 à 20 ans mukande zate. Il faut zo mukanda nanko, ozana poto sa mukanda valer nous. Lobi mo mbeba mukembi mbila rozoya bwakiyo. Penga ozo mukanda prophétique reconnaître bango moko. Il faut zo mukanda. Comment vous allez bongo? Entreprise no kende liboso et ça la succès. Vous avez besoin de financer ba sama ba contrat ya. Appelle-moi plus de 143 81 330 54 38. Vous avez besoin de mobile ba boto la yoyi. Obuka bango zonga, moi sina yo zonga. Vous avez besoin de ma boto simba bana. Au regard na yo mes me vendre toujours ba fausse couche. 2-3 mois fausse couche. Appelle conseil Jini Way Muchiribara. Problème non so ça dans spirituel o lequel yo motu benganga na osunga yo.
soki kabino bozwa kate na famille yo fozwa na nko na koma zamba kela likolo na se o ezali spiritualité ezali ma négativité te bon ma boy mutamona te mutasima te awa makambo wana ezata weza tikotaka osali on na lobby ozi oyo lingi awa ezali bon ezali biloko ba marabout ba catcher te ba ventrier bescro ba sakanu na bino escroquerie côté une église ba taxi bino banda ko mituka bozu sollicité. Il y a des gens qui sont appelés mandataires de Dieu. Il y a des gens qui sont allés à la Mouanga comme Moussa Lanzambi. Yo babenga yo. Bible sur bana Mose 3:7. Nkona sala reli kamuté so na révéler ce que pas Moussa l'été. Boté rabatu révélation bozo wapi. Kabo fwanda. Ngana bandi TV depuis 1997. Ko expliquer un mot spiritualiste à collègue TV. C'est moi. Les lena ba chef coutumier. Bato Congo central boye ko baby sa réputation de spiritualité. Escroquerie. Bankulu, Krodia, sokinini. Qui s'est fait dans Congo central, na tuna na bino. Donc ici, ezaka na Congo central. Bandundu te, Équateur te, bamba usute kabino. Do banganga ngoka kuna. Na ko banda ko kanga bino moko. Boyebi déjà onga nazali. À part ko diriger religion bouddhisme Afrique centrale. Boyebi oyonga. Jiniwei conseil spirituel Muchiribara qui je suis ici à la République dans notre pays République démocratique du Congo. Boyebi bien. Mibale wana bachoko bacha o acha choko wana kima lelo bakota bakasangula kimi saikini ayebi o musoso soki ga songo nini wana yo chef coutumier na godo kange una kota Pascal ayebi situation ni na sala escroquerie a defa mbongo yo muntu wasali mabe appel conseiller Jiniwe Muchiribara o récupérer biloko na yo pe réputation na yo. Comment besoin qu'on salit réputation et spiritualité? Un bon spiritualiste ça peut être seulement pour le bonheur des autres aller à Mutuka Mututi. Mbongeza esprit, mbongeza makila, mbonge bomarebik, sera mbonge lobareyo kaka. Tant que saki, quel que soit ça les transferts électroniques, il faut ça la déclaration. So en espèce, il faut pas qu'on a la mutolo. Quel que soit Western Monica, mais peut-être pas bien muso, et ça mbongo na yo. Attends, muta défi ça que comme ya yo. Ali angwa memi fardo na yo. A pesa accès à vie na yo. Mutoka mutoto simbarate. Zamba condition te. Muta pesa ki mutoki na, il faut un résultat. Oh, boniko, t'as la bateau passion besoin de Congo, ça t'a besoin de distribuer bateau. Na kino yora wapi? On a combien de cars yo? On a connaissé aboyer média nanzala. Biso ya média nanzala te. Je suis né pour le bonheur des autres. Au contraire, muto bozune kokite ndambu sungaye. À mon réalité peut-être qu'à cause de plus que par reconnaissant. Yo obligé te ka 3000 euros, 3000 yanini. La spiritualité. Et le ganini. À son portefeuille à 30 000 tonnes. 30 000 tonnes, bien ni. Mon passe mon tanzala. Bandoli a 3 000 angozwani no tonga ni on a combien de nini? Moi j'ai 35 dip, il y a 460 000. Oh bah ministre, bah député ou bah nangote. Et il y a député et ministre, bah d'autres tam la on a bah jeep nanga. Bah ils sont mis dans mon média. Je suis né pour le bonheur des autres. J'étais patron, je suis patron, je serai toujours patron. Mais ma mission est de guérir et de donner la bénédiction aux gens. Dieu suprême créateur des cieux et de la terre, bénis toujours à travers moi. Guéris toujours à travers moi. Après, ça sera toujours solution à travers moi. On donne à quelques secondes. Autant na ramutango ka santé na ye. Donc, azor oyeb so que nous apé son bon. Ya zarambo. Je suis le seul unique à payer sa portefeuille. Nga. Pour nga mona mbongo, nga mona ka ba 5 000 10 000. Et ça orienté botuna na kini botuna mututo babi ki wana chambre de monnaie. Partout les caca. Musicien au monde à 5 000, 10 000. À son gars, fele, mutaku feli, te suis à charge. Moutana besoin d'avoir 5 garantie na sungi. Moutana besoin de nasungaka. Yo moutana 127 balinières 18 bateaux. 35 dips. Mais je peux devenir au boulot à combien? Nam na kota. Au Saladani na Congo, biso kosa esprit de vie. Les lettres ont aidé. Bon, fele, tu as aidé bateau belé. Nasungaka. Parce que yo ya le kaka qui m'a dit na nzala na passe na outi na Congo central yo comme spiritualiste. On peut ça déjà monter yo. Ba ventrier. Ngonga sukia. Yo zala mi kanda moi j'ai les documents. Ya Moussalo. Depuis 1997. Les gens ont dirigé religion monene bouddhisme bouddhisme ça sans occulte. Yo dirige amin. Yo mo piéton mo tapasi mo tanzala. Congolais ont la souffrance. Yo le Congolais ont la poto. Rokoka noto zano guérisseur.
Mbongo ya pasi ya moto tala biso za na poto tokenda poto tozaka kuna tozana bana tozana basi na poto. Mage mikolo la luka mosi. Na poto mo sabie funa bala. O azoka trop na sekisa ye. Parce que funa bala. Azangi bana te je suis parent. Mais funa bala. Pour ça la paix bien. Mbongo ezali passe. Aujourd'hui, 3h, 4h, ok, caillou. Au Kangisi, au Bimisi, monde à fartir, monde à m'embébélé, pose une solution. Yo ya redistrayer. Kabaye panangai, ngana au kabaye panzambi. Agoye. Tant qu'elle est comme sur makasa, mais la main tambola mabélé, qui s'est zoyé. Attends, vous allez qu'à s'y faire, à tuer les libellés. Bani ko le na bolingo, bani ko le na entreprise, baba ko le maladie, baba ko le mobile moi si. Yo makame comme blocage, makame zo marché. Après le conseiller Jinwe Muchiribara. N'hésitez pas. Plus 243, 81, 330, 54, 38. Plus 243, 81, 330, 54, 38. Quel que soit problème, nous sommes en train de faire une solution. Au Kobima. Les gens ont dit 7 mingi, côté bande kobasi. Mingi bétidiante. Au Komona, il faut un mobile moi papa. Oui, bolingo mobile ça toujours mon colo mais car il y a combien d'âge? Yozo bimana mobile ça 12 ans d'âge, 10 ans d'âge au-delà de malédiction et biblique. Et ce que ça so kiti ça est doublé. Et puis bango mingi ba kena hotel a tché moi si misapi moi c'est éjaculé. Apangisha papier mouchoir abwaki na kitunga. Moi si pas si c'est éjaculé na monoko. Moi si ba éjaculé yo déjà na monoko. Combien de fois? Ba benda e chance à travers peni. Tika na édifié bato. Pouvoir ya mutebi mara na monoko. Yo font la monoko. Ndenge ba sombela yo, ndenge ba éjaculé yo. Ba benda yo énergie nyonso. Par après ba benda yo énergie na nzela mai. Ba pangisha na papier mouchoir ba pesa ko 100 200 et alingani mamba ochate. Tango bimaki na chambre. Ya récupéraki papier wana. Ma bota nyonso tikala. Okoma fia ba histoire. Ngabi mana ba député, ngabi mana mindele, wata na vélo, wata na boutique, wata na ndako na kindele. Nkolo pas sungo zu chance komi na poto, mais ça la bila vie. Mi bali boni yo ba tio mi sapi. Mi bali boni ba jakila yo na munoko. Ba bena énergie yango moni yo moi sikitoko mabale zo yate. Montaro ya promettre yo bo cheka bo ebu akena na yi. Est-ce que ça so yo kan si pasteur, marabout, sango mutako longola yo, il n'y a que moi. Conseiller spirituel Jinwe Muchiriba. A kolongo na situation na formanté yo. To longo na application tout maléfique. O longo na situation wana. Yo pende ko mobile. Les locaux impuissants. Au kotaki tellement na mwasi. Au coucher, au éjaculé, aussi préservatif na yo, au tena kitung hôtel. Après avoir kobima garçon de chambre le kotaki am. Atangaki super mwana na verre. Obi super maison am. Ponga no to botama papa boraki ma ilikola mama. Yo boraki na préservatif au tina kitunga batangisa ki na verre. Et ça am mobimba. Bateka ngo 14 000 euros. Eteka maka. Au coma impuissant, au tika préservatif wapi. Benga conseiller Jinwe Muchiriba plus 243 81 330 54 38 na formanté yo ozonga mobimba mokongwelemba bakola lelo mwasi soit fa mobile ya noki ya mwasi malembe shiko ya yo noki pio matika o jakile ya mwasi bandi nana osala yi oko pousser ye libanda il faut zala makasi mwasi akoka capacité mwasi akoka nzalate mwasi akoka brutalité mwasi alinga ba traiter comme reine ba respecter alinga ba cadeau ba surprise mobile za la tensionner verrier yo tala mwasi ne longité ni no yeba kaza ne sengoto na passe oza titre tchana bolingo ngana ministre ngana généraux et tali yo bakola lelo mwasi na bolingo ba tchaka titre te nana bisio oya ko tsolo ngana mwasi te dialogue ezate posa ya nzoto wana za posa kolia mwasi faut ça la chaque jour et l'on stress. Et comme ça, moi, je suis jeune, gentil. Sauf ça, moi, c'est comme une poule insolente. Comme un kanda. On peut pousser quelque chose, 10 minutes, tu peux faire. Il y a un posé le Koana. Zala tensionné verrier. Il y a un moment où Nicolas Baloba Bolingeza sapat. Baropeso parce que tu as 4 000 euros sur les colonnes de la tate. Sauf que tu as un cher, on a là, tu as 2-3e avenue, le collet soyo. On préfère la gomme. Il y a des femmes, qui ont préféré la gomme. Garçon ma respectera ya attention envers asungara ya soutenera na famille na ye avanda et bien surtout mi bali ba kuta basi si ba bota okoma moni le kola papier okolo zwa ka mwani ya chance omo sakana na ye
Moi, je suis ça na été. Talande moi, c'est ça no petro. Et comme il tango yo po saka na mibali. Après le conseil ya Jinoué Muchiriba. Do yo fuma boti saka yo kaboyi. Si yo fuma boto lo ka mibali. Ngonge ko yo po boto là. Nanko 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 atoza na pays nini continent nini okobuka moi suis mobali wana na moi sine botolier ba moi bana mike ba benga na mibali alikuwa bambwa yo ministre kende ko ya sute lobi ya po mpecha na makambo yo wana makambo te mibali ba ya ba okende tala botoza lango ko wana bana sate me bana makambo ba ya conseil spirituel la pesa bango makambo ba miso bazana ba beta ba Dubai ba beta ba mikili na pesa bango makambo e bele pe bazaka na mboko yoza me yo wana kina na ba immeuble otonga yo ka sa bomaki muto yo ka sa na verre yo ka sa la kina président de la République ezaka makambo libende tombora libende pour avoir quelque chose il faut faire toujours quelque chose nzamba condition te nzamba sacrifice au sacrifier muto kina yo zi makambo so so la vie na yote opportunité to combien de mibali en danger ba coucher no ba pesa rien ba miette parce que yo za la force te olingi portefeuille magique au bomi mututé appelle-moi okolia mututé mais comme riche ba bitu na ndeni na comme riche oui mutoki na yo wana yo na tongo moyo mijeli portefeuille mais to soma 21 sakalos 0 heure ba disciple ba otambola ba repo ba sopa ba loso wana mututo akoni atango chance na yekomi récupérer na monde spirituel et so servir ba divinité na banque na zo mo na ba banque na ba compte négligé quand c'est uta kana banque ils étaient monta mon portefeuille on a et pour la boîte le kuta ah on a spiritualité ma condition exacte ceux qui mbongi kuta ne kati on fout à 160 pour activer aux agina à Londres na ils ont sans un livre lingo comme et comme na euro au sat au tinika 160 va changer monta pola et sima et pour la mbula mai monta mon ils a un problème té yo benga ande ba capture ba mabo be scro ba venturier on ba kosa ba ta ba démonstration ayeko de moto ka cercueil ka mbonge bimi yo mote me beti e apena mbongo ça ka so bengo so moto ayebi ba na pa yebi moto za même pas fermier mo moto passe moto nzala piéton alors so déjà so mata moto ka $600,000 oh si ba pesa pena moto yo za nango ye mo ne le auto pesoni ne ba to bino bolingaka oza maladie ememi yo tamula yo hôpital rejeté yo to meli ba ki se trouver solution te simba pa yo kapasi yo mto za ba problème le kali mutuna yo e comme tindo kuto mi melata poison mi diembika chalo boko na motema yo mutu commerce lo établir condamnation et la tibino na famille kolinga te bano ba subir même situation parents malunga luka bola mabana na yo soki yo souffre bango ba ko souffrir te tika ba koma pa yo komate tika ba simba oyo simba te ba sala ya minene oyo sala te au nom puissant du Dieu créateur. Nazo sambela pona yo. Activer fona yo, vous allez pessimiste, vous allez optimiste. Comme on échec on a toujours réussite. Vous allez concentrer. Obi ezala batu ba pambolaka. Ezala batu ba pesa ka solution. Je suis là. Dieu bénit toujours à travers moi. Dieu guérit toujours à travers conseiller spirituel Jinoué Muchiriba. Obizambo na obele la sikopa kota likambu na yo. Abenga mais je suis. Il était, il est. Il ne sera toujours le Dieu suprême. Créateur des ciels et de la terre. Abenga mi Bouddha. Et le monde bakoko. Ya travers le monde bakoko. Na oteyo Yesu te. Mais ceux qui na oteyo Yesu na oteyo Christ de Nazareth. Pour bango ba oteyo ba fo Yesu. Ba longo la bino nzambe ba tabino Yesu a fo. Ta la vie ne comment. 5 ans, 30 ans, au Tikalawana. Solution exacte. Et encore comment on est Zamba Sala Soute. Dieu n'existe pas. Dieu est Zambaza. Tozata, Ozaka Nzambi. Amos Rabaïbaluka, Ina Bosolo. Simba, pas de passe. Activez Fona. On a l'objet de la Soute. Problème, on a sur financière. Maladie. Blocage. Liba les offres de biété, Sengwezate. Yobana Bayakate. Bana pe ba ya ba fausse couche ba règle douloureuse mari femme de nuit on a besoin de séparer on na boto pona moi liba les vendre commerce entreprise avancé pété promotion na musala ezonga on a besoin oye ba vie na yo ba de A Z ozali nani uchi wapi nani asana nzela na yo benga ngai
Vous avez besoin de contrôler l'entourage au vivant. Est-ce que vous avez malam Tomabe, Benganga. Donc ça la consultation générale. On a besoin de établir condamnation, réclamation de la famille. Appel conseiller Djinoué Mouchiribara. Plus de 143 81 330 54 38. Plus de 143 81 330 54 38. Si ma pause au passe, ça va concentrer. Ô Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, éternel Saint d'Israël, qu'on a pas mboli bonzambe le likola banzambe nyoso. Tomboama parce que yo zali au-delà. Yo t'avage le ngona bakoko. Urobilanga Djinoué va parler à mon peuple. Va dire à mon peuple que je m'appelle, je suis. J'étais, je suis, je le serai toujours. Je resterai toujours le Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre. Oya kolukanga na bosolo pe na kondima nyonso na komimonisa. Nkolo tikabana na bamona ngai te bamona yo kati na ngai. Pambola baboto basangi mapamboli. Pesa baye bazwi, baye basangi oyo basoluka. Kangami Fongola, au nom puissant du Dieu créateur du ciel et de la terre et nos ancêtres. Baye bazana maladie peut sa guérison. Na kombo na yo éternel Saint d'Israël, le Dieu suprême créateur du ciel et de la terre. Bazo guérison ya tikotak, au nom puissant du Dieu créateur du ciel et de la terre. Bisika ba douleur ezali. Kiti sa douleur na kombo na yo mo santu na lola. Oh Dieu suprême, c'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu travailles toujours avec nos ancêtres. Tu bénis toujours à travers moi. Nkolonga inani liboso ya batoyo batotalanga na ba télévision na bango. Ngaye loko pamba ngaye mutu pamba. Oyo telemisi pour presse message pe yo kango la mabota à travers moi. Oya kondi ma message na yo. O tongo topoko tobutu. O azolanda conseiller spirituel Djinoué Mouchiribara. Azwa oya luka depuis le temps. Na kombo na yo mo santo na lola. Éternel Saint d'Israël. Yamba guérison au nom du puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre. Yamba guérison l'ikola maladie na yo. Au nom puissant du Dieu créateur, du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Yamba guérison. Yamba. Yamba. Au nom puissant du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Obiki. Yo mutozangi mbongo. Nazo programme mbongo ko bana décembre yo. Likola vina yo. Nazo programme guérison. Likola maladie na yo. Nazo programme mariage. Likola célibat na yo. Nazo programme kimia paix santé paix prospérité. Na mabota nyonso bazola na kondima nyonso. Au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre. Yo le bio zamona mutu tepokosa. Ma commune est zolo bana Mosi 3:7. Au salakali kamute ce qui n'a nous révélé ce que pas Moussali noté. Mais le col a pressing la révélation. Au pressing a ningisa. Yako kango la mabota oyo. Éternel Saint d'Israël. Tika ete bancentre ya mabota na mabota. Bapesa solution na bakitani na bango. Ceux qui vont subir ma camboise à cause des abangotés. Pesa Kimia, Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Bah, on a besoin d'un contrat. À signature le loba benga yete pour homme pifo. À témoigner. Tigaba benga ye bango moko au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre. Abi mo bali no akenda mo sino akenda. Il faut récupérer encore na komba zamba kela likolo na se. Obali ko kozanga kimia boye.
Le yoka bazang sera kimia. Libota loka il est là chaque jour. Est-ce que binoka pour couper la décembre? Tango et coquille. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas pour rien, Dieu suprême à 1 jusqu'à 10. Forme à toi et cocanina 9 fouté. Il y a 4 jamais cocanina 8. Chaque chiffre est dans la forme nango. Or, point comme or et le grand moto. Au ciel, le kina moto mingo suko comité la vitrine. Oh! Tu vas être dans la 3 série à ma belle. Ma belle a CNDP à ma banga Peter fertile. Tongo ya lelo butu ya lelo zola nanga payo zali tongoy. Yeba ko ina terre fertile. Ozo bima bipayo babomba yo ono puissant du Dieu créateur des cieux de la terre. Bima. Bima na ko mwanzamba kela likolo na se. Foi na yo zala toujours activé. Sokozo simbama. Soki message je comme et je code. Lobamen. Amen elingi koloba na lobi oyo nyuso lobi. Et quoi que ça m'a la vie n'angai. Amen des akapona christianisme était. Reçois la bénédiction au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre. Reçois la guérison. Il connaît la maladie de Dieu. Obiyo mto mona ngolo kwa théâtre ko souffrir otika la toujours bongo. Baye bandimi basiba yambi ya bango yako sakate. C'est toujours à travers moi que Dieu suprême bénit et guérir. Que nos ancêtres donnent la solution. Parce que je suis la voix ancestrale, les yeux de nos ancêtres. Je vous avais dit. Et voilà aujourd'hui. Mingi, bakangola mingi bazomona, réalité. Nkolo, pa ina suki yo banda. Yondo yebi posta ya mwana na mwana wa telemi deva posta téléviseur na ye. Akotalanga. Pesa moko na moko oyo sengali na ye. Na kombo na yo. Zamba que la likona na sabenga mi Dieu suprême qui a tenu le ciel et de la terre. Et le roi na bakok. To bonne les renimations le pétrole. Amen. Plus 243, 81, 330, 54, 38. Plus 243, 81, 330, 54, 38. Nazongi na bagoloise gladiateur. Pas ibozali me Hervé. Décembre et l'âme. Tozali na regret mingi pe kanda. Pe kokamwa. Boyebi ba date le calcul le 19 muto ya mo faire rigoler Jésus de Nuance. A tu as qui date na le 19 pour le stade des martyrs, pour la parler du peuple. Viens à biso auto-respectant, mingi viens à biso est grave, Félix Oisé quoi. Yé pas yé na ba programme na yamatanga. L'état moni que no bobo, ba date wana ba nini tout ça bon. Bon il est mouton tant que date na. To lekisi. Biso quand ça qui coïncidence kaka. Oh. Mouton yambo batering fait rigoler Jésus de Nuance. A programmé stade des martyrs à Bokamo biten pour la juin. Moi au conseil spirituel Djinoué Moutirba botama le 30 juin. Jewana Jésus de Nuance fait rigoler à cause de la stade des martyrs. Les leviers wana banisi ko le rabate ve ko le bake ngai pe na robeta stade des martyrs faut la ba juin juillet. Et comme il mutema mabeto nini. Bina bato za pembe ne bo pese conseil. Est-ce que solo ka guerre na faire? Non, to yeba ki boyete. Eza nini? Koluka succès tonidi. Oya ko tia date na ye libaya na juin contre Ferregola. Et allié. Na bandeli bien. Je parle en tant que conseiller spirituel Djinoué. Quand je parle, ça réalise. Oya ko meka ko tia libaya na juin. Et surtout on appelle la botama le 30 juin. Et allié. Dans le baki pour le stade des martyrs, autant on est comme à Robert. Dans le baki, oh, il y a continue, parents continue à balayer dans le stade des martyrs, et tali, makile kotangana. Dans le baki, batabele, akosi, yo mutozana fanatique sur la nini, oya kofinga ko commenter mabe, oso comprendre que vérité yangoyo. Muto yo nzamba kela likolo na sena bakoko batele misa pesa message ya kangula bato yo ya koboya message na ye na lobaki oya para oya continue bana na stade des martyrs et taliye makile kotang etanga kite après etanga kite bato abenganga bien conseiller vous avez raison
J'avais parlé aussi pour Héritier Watanabe. Qui a combien ta cosa la plaie mutakufa te. Parce que le bac est total. Et le qui mutakufi. Je parle aussi en tant que conseiller spirituel. Oh ya ko tia libaya na yi. Na bandele libaya o yo ko tia on a beta sur le stade. Na juin. O ko te di faire rigola. Tant qu'on l'a missionné, on l'a makasa, on met la maille, autant on a la mabele. Et talio. Puis 243, 81, 330, 54, 38. Benganga, problème de choses spirituel. Ma balezonga, ma bota, au bout de la mobali, moi aussi, aux affaires père, au bonde, au salon, faux chèque, on a besoin de protection, on a drogue, on a protection, au côté web, ça dit maladie longue, sida, hypertension, diabète, ça dit prostate, on a besoin de malédiction longue, au bas que la moto sort, au bouquet ma colotte, au PC, ton nido, bah, punition, ça t'aime bien, les bons Tony. Appelle le conseil d'Inoé Moutiribara. On a besoin de longue, là, tout le monde a posté pose à la wana. Tout est possible. La carte spiritualité, au bon moment, tout est, au peso qui condition, au sali, au le bien foutu, au na yo, posé le rolling. Plus de 143, 81, 330, 54, 38. Portefeuille magique, yo, mon tosungina, une famille, tongina, tes autres portefeuille, bah, qui dit, dans décembre, tous la journée à faveur. Parce que facilité, bah, tu peux sur ma botte. Appelle conseiller d'Inoé Moutiribara. Plus de 143, 81, 330, 54, 38. Plus 243, 81, 330, 54, 38. Merci Nervé, là, c'est ma caméra. Abonnez Nyonso. La Congo Température. Abonnez Nyonso. Il y a ma chaîne partenaire, Nabiso. Vous allez toujours branché. Conseil spirituel à Boujagi Kamamouke. Vite fait, si on a Zanakini. Donc on fait un abino Elongo. Janvier quand on a bougé. Tokotani, na numéro 6. Boucle. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, na mo pepa sika. Ya tobina Congo température. Na mo pepa sika. Ya tobina Congo température.